Tolobela yango magazine esalemi na Amasek na lisungi ya misala ya Internews na linaka na yango renforcer les radios rurales en RDC 3R RDC na lisungi ya misolo ya coopération suédoise. Mbote na bino balandi ya magazine Tolobela yango oyo epesaka bino basango nyonso oyo etali gouvernance, démocratie, éducation électorale, égalité des sexes, violence sexuelle basée sur le genre na mpox na etuka ya Équateur. Lelo tokolobela makambo oyo etali construction anarchique tompe kotonga bandako na bisika oyo l'État apekisa na elobeli Louise Bakandi. Bitonga na engumba ya Mbandaka ezali komema baimboka ete bazindaka soki mbula ebeti. Biloko ebele ebebaka na mai ya mbula. Baimboka bazali komilela na elobeli ya Mirna Bongombe. Eza malamu te kotonga ndako mobulu parce que ba inondation eza partout. Ezo senga premièrement soko somi ndako il faut kotala place nini yoko soma ndako pona kotonga yango. Oko soma ndako na mbongi ebele mais ekomi na simani ba mbula ekomi kobeta et même ba inondation ko sala bien te. Ko perdre ndako na yo et puis ba potopoto ebele ngai na kolinga te na soma ndako na ba place mobwe na zomona déjà eza na nani na ba faire fond parce que yango ne motezo mema ba inondation wana. L'état pe akosunga biso na ba place musu pona ko faire canaliser banzela musu pour inviter ba inondation wana. Na koki kokende place oyo l'État ayebi yango pe akabi yango ezala borné so lelo na kufi bana bazala quand même malamu ezala ba place ya ba réseau ebukani place ya ba inondation bana bazindi ala vraiment ekozala propriété pona bon bakende place oyo l'État apesi ekozala sengo mingi mais na ba place ya mobulu wana ndeko na ngai pona bandeko na ngai désormais batikeloko wana ezala peza malamu pona ngai construction anarchique wana ilingi kolobake kotonga bandako na ba place oyo l'État epekisi omoni ba place mosusu wana ezali l'État apekisi parce que ezali to canal moko ya mai elekanaka wana to courant elekanaka wana bakoki kopekisa yango pona kobatela population pe na ba espace mosusu réservé ezali pona l'État pe bato mosusu bakomi koteka yango tokoki kozwa exemple série ya kala pembeni ya château d'eau wana tomonaki batie bandako mais na sima na yango bayaki pe isuku buka yango bato batekaki bato basombaki mbongo na bango ekendaki pamba pona kobatela baimboka na makama oyo eutaka na botongi ndako na bisika ya mabe. Mwana mboka Jean-Paul Kayembe coordonnateur ya nouvelle société civile asengi na baimboka kotonga kaka na bisika ya malamu. Jean-Paul Kayembe topesi mbote papa journaliste ozali coordonnateur ya nouvelle société civile congolaise na etuka ya Équateur toye penza kosoa na makambo etali construction anarchique tope kotonga bandako na bisika oyo epekisama koyebisana no biso construction anarchique ezali français bongo na lingala okoko yebisa baimboka nini. Construction anarchique na lingala ezali kotonga na bisika oyo l'État apekisa eza neti na kati ya province na biso Équateur eza na bisika mosusu oyo Belge tango asalaki amonaki ke place soki mai ekiti bakotonga o mai ekoko panzana eza neti balokali na Ikongo ezala sima ya commune na biso ya Mbandaka bisika wana mundela atikaki bisika wana vide o tomenga bilanga loso sadi bakotonga bisika wana na so tongi bisika wana ekomi nde mabe parce que mundele tango asalaki anga ayebaki ke so mutu atongi soki mai ekiti peut-être ekobukanda ekoko créer incident c'est pourquoi epekisami ke bato batonga na bisika oyo mundele atikaki te bongo baimboka o bazolanda yo na ba radio kokesana bakoki kotonga bisika nini bandako na bango na kosenga na bana mboka nyonso il faut batonga bisika oyo l'État a prévoir c'est-à-dire bisika kitoko bakosala ba lotissement bakokata ba mapango c'est-à-dire otali ke esika oyo l'État pesi autorisation wana okosomba okotonga pona sécurité na yo moko parce que nazo bisayo papa journaliste ndako eleki na munduki parce que pongi ezaliwa so tongi bisika mabe so mbule beti na butu ndako ebukan directement au côté déjà na l'élite c'est-à-dire ndako ekokunda yo davantage mais ceux qui otongi na bisika kitoko vous serez protégés okozala na protection kitoko c'est très important c'est-à-dire il faut batonga bisika oyo l'État a kopesa autorisation o l'État a monique bisika oyo bato bakozala na sécurité eloko nini esalaka te baimboka basombaka babisika epekisama babisika ya mabe pembeni ya bakanivo ya minene esika pembeni ya ebale oyebi eloko esalaka ke baimboka basombaka babisika mabe wana eloko aliboso eza makambo bakolo bandako surtout babayere na babayeres omona lelo ndeko ezalaki 20 000 na tongo amatisi prix c'est-à-dire ya respectaka contrat te olia senga ta avenant te
ndeko omoni ke ndako nanga après une année na kotabo te omona ke mutu susu azana charge ebele amoni ke na kokalisu te na lukata isikani nakende de cause ya liboso yango tracasserie ya kofuta bandako et toyebi ba bayer na ba bayer sebele na mbandaka bazalaka na retenite surtout ba fonctionnaire de l'état omona ke nan ba futi ete ya ekote le mera abandi alo kola pena bo il faut batutu bayeba ke yene mukolo ndako omona mutu azo mi respectable te vomena kenda tana ibale so na okufa kuna meza le sikana ngai ndelo kwa liboso ya mibale eza lokoso ya batu ya cadastre na ba titres immobiliers so ba vandika mpia ke kote bango ba yebi ke tobika kaka na mapango ba ko créer esika oyo l'état pekisa te yaka papa tika kofutela yaka oza bisika oyo ça dit batu ya cadastre baza la base na makambo ebele na construction anarchique eza ba biloko wana eza malamu te bango ne bakotosa mibeko bakolo wakete l'état pekisa bisika oyo bosomba te batekela batu et ce qui conséquence ye bawangani batu wana c'est ça de quelques causes oyo tokoki kotanga papa journaliste lokola lobi dia makambo ya conséquence ni koloba bambeba ba makama o ebimaka o tangela biso su ba makama o ebimelaka bato o basombi batongi bandako na bisika ya mabe esika endimama te ba makama yango nini okomela bango tozo déplorer ezala wana mbandaka ote inondation yaki ba konjamboka ba ekotala biso te yo tongaki pembeni ya ebali tozo neti te sokozel ba mindele batikaki kote wana vide tant bazolo ba sokozel c'est-à-dire ba banda obimisa ba zelo ya ebale po ba mwanzela emona yo ke tonga bisika ba pekisaki bon conséquence ya liboso zani soki mbule beti biloko na yanda ko bepe ewebi papa journaliste pongeza liwa deuxième conséquence ezaki okola na butu ndako ebukana okufa tokenda na ba inondation mama moko akufaki na ndako apona côté ya sekozelo wana te ko lokota ndebe c'est-à-dire ba conséquence ezebe okozala te oke voya otiki bana inondation esalami na bisika ya mabe neti côté ya bilangaloso côté ya sima ya nini ya commune ya Mbandaka otiki bana mike o ya 3 ans 4 ans 5 ans soki mbule za makasi maye koti na ndako mwana na komisovi na ndeni ça dit toko perdre bat c'est-à-dire esengeli bato bayibake na koza la bat benga ngaki na za na lopango pona koza na kombo wana ke papa ya lopango te mais zala na lopango na isika ya malam oya ta ozate et ko protéger ban oneti bato basoma ba mbanda ba air Congo tout ça omona ke lopango eza ya côté kate ça dit eza na muto asomba kala ti lelo ezali parce que asomba na bisika malam ebisanga ba biloko bisika inondation ba komation nini ke lopango eza côté parce que soki ndako ebukani makambo ekomi yiki mukolo ndako akima lelo na ntango tolo na wayana ba sokoze bakitisi banda na ba 10 000 francs batutu ba boy kokota kuna ça dit corriger bato bele kende siko ba na bato ba kolonda royal ndako 30 000 3 chambres salon muto na kokota wa pourquoi parce que bato bato saki mibeko ya l'état bongo pona ko putola makambo wana te to zo isusu makama mingi tena makambo etali ko bitonga tonga na ngambanda ka pene tuka Equateur ba imboka basala nini pe l'état sala nini. Merci beaucoup eloko liboso esengeli l'état et mutu yemoko conscience ça ayebake na kosombe sikoyo pona lokumu te na parcelle te parce que le pango tata journaliste eza de génération en génération mbongo ewanga na kamutu mais le pango te omona okufi bana na batikali bakufi etikali pona bakoko na bakoko ça dit esengeli mutu yemoko conscience ça la ayeba isikani ya kosomba ya mibale bato akadastre batika molimo ya mabe ya kotekela ka bato bisika mabe pona lokoso mbongo parce que makama musu salama ki tolandi bato akadastre bisote omone tina avenue Mobutu côté ya Ikongoas soto leki église ya assemblée de Saint-Wan omoni inondation zaka mingi na ba côté nyoso wana bato akadastre babiki ezalaki prévu ya bato batonga place wana te mais bango de bateka bisika wana ozomona la vie de l'homme est sacrée esengeli ba protéger ba et ya misat l'état eza ministre ya ITPR asalaka ba monitoring ayibake bisika eza ba lokali bato bakotonga ngote pesaka rapport et ceux qui me conseillent ya etuka monike bisika koki ko créer ba incident moko boy à cause de décision de l'état abuki bisika wana pour protéger population naï lisumu ekozala te parce que les sols et les sous-sols appartiennent à l'état aza mo konzi parce que population tozali ceux qui population azate ya kozala mo konzi c'est-à-dire l'état aza censé ya ko protéger population na ebisi population tomi protéger d'abord bisomoko tokota na philosophie ya bato balinga mbongo te ki bapesi oyoki explication za claire te kosomba te tomi protéger vie eza sacré parce que lelo soko okufineti papa ya famille muto akozaba na ya charge ya kozala te soko père de mwana na yo peut-être le bien cause à la ministre à cause à président de la République à cause à journaliste topesi matondi mingi mwana mboka Jean-Paul Kayembe coordonnateur ya nouvelle société civile congolaise na etuka Equateur. Merci papa journaliste ngande na pesi bino merci pour na considération tango iso bolanda tolobela yango.
Na ngambo ya bakonzi ya cadastre mpe ya titre foncier basengi na bana mboka kolekaka na bilo na bango soki balingi basomba mapango pona ete bakweyaka na mbeba te. Tango iso bolanda tolobela yango. Merci beaucoup. Message tokopesa na bandeko na mboka c'est que esengeli to bangisa ba construction anarchique. Ba construction anarchique ezali oyo moto akolamuka na tongo amoni terrain vide akei ko construire en dehors ya molongo esengeli pesa na mboka po ete mboka ezala malamu. Yango esali ke bato bakende kotunga bandako na bisika basengeli kotunga te. Na bisika o mai ezali na momeseno ya kokende kovanda mai ya bambula meme mai ya ba inondation. Yango kosala ke soko yo otungi na bisika wana tango bambula ekonuka tango pela ekoya ekozindisa yo ekobuka ndako na yo soko pe bukite esika wana ekozasu malamu te po obika humidité soki eleki ekomeba makono motu na mutindu esika ekokoma insalubre pe yango ezosala ke olie mai elandela bakaniveau ebongisami mpona yango bakaniveau mosu bouché na ba construction anarchique boucher na ba déchets tozobwaka mai ekomi bloqué ekopanzana na banzela ekozindisa banzela ekozindisa bandako na biso donc ekomisa biso na lobiko peza ya pasi donc tozali peza na bosenga ete gouvernement na biso bazwa makambo na maboko basembola urbanisation ya mboko ya mbandaka bato banda ko construire anarchiquement te pona ko éviter ba catastrophe otokomi ko connaître mingi na mboko ya mbandaka. Tolobela yango ya lelo esili ezalaki na elobeli Louise Bakandi. Tolobela yango ezali magazine oyo esalemi na Amasek na lisungi ya misala ya Internews na mwango renforcer les radios rurales en RDC 3R RDC na misolo ya coopération suédoise. Matondi na bino nyonso nde tokutani mokolo.